pasteur de la foi tokena prière moko alobaka bi oyo ayiba mobali ya mutu oyo asala mambo ya mabe oyo alingaka bato baavanse te yo vanda naka mpo bokila baninga mbaso yo vanda naka mpo bokila moninga malade yo vanda naka mpo osala mutu mabe yebaki c'est le temps. Répentez-vous. La nyonso la poni ba publier sida na été. Kala nyonso wana azali ko vivre. Poni ba été kana sida. Kalelo kwa kufia comme kufi na sida. Pourquoi les Congolais vous êtes méchants comme ça? De porter bango rigueur te ezaka ba comédien te pona mokilo chaque jour ba bazo kufa na bango kaka. Na ba domaine nyonso. Ezokuta na pesco parce que ba comédien bazali est-ce que zo frapper plus na porte na bango. Mais la mort c'est naturel au fait. La mort c'est vraiment naturel. Mutu soka kufi akufi peut-être à bela ki ba comédien pe mingo ba kufi ba bela ki à part pululu alaleka bola muki akala muki sute nga tongo mamo livre tongo bandaka na mobali na bosa après mariage na ye mamo livre asopesa bato ba mapangu mamo livre eda bato ebele mamo livre régler ba chèque mamo livre adopta bato abanda lelo ta abanzango lelo te kosunga bato fait abanyango lelo ta abanango kala kisi eza kisi ne mais eza kisi na ye so akufi na kisi c'est Dieu seul sait bato baolo bakufi na kisi wana so babengi bango siko na baporte bango plainte babi boza ba preuve oyo elakisaka epulu aza na kisi omoteke bakokanga mno te nayebi na nga te nga mpe nayokaki. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kopima bakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Bonjour chers internautes, donc dans le cas de Banabino, tout ça n'a pas de biso moko to linga min kosola na ye donc Vanessa Moussa ou donc bonjour. Bonjour. Bonne nuit Vanessa. Oui, très bien Angolo Nzambe. M'appelle un peu Simbote na baïnyo so amisa na kulanda biso na chaîne na biso moko c'est El News TV na pesi bino bambote mingi. Merci na Jonathan Image. Nagolo Mayala bazo sala que tu m'as bien boyé ba merci na bango merci penayo. D'accord Vanessa. Nous avons mingi temps été donc le lot aux avons basé to lo bela makambo oyo le kana kati ya ba comédien na biso ya Congo en fait. Donc to tu comme na 2019 kuta yango ko sila donc biso kantaki tozo yamba année ya sika avec kitoko en fait. Tokomona baliwa elandani buliwa ya mondweri en fait pour nango nyonso wana ndenge ezokendele yo ozomona ndeni. Oui, merci beaucoup pour la question. Nande ba comédien na biso bazokufa liwa ezanzela mutu nyonso de un photo lo babongo liwa biso to créer liwa te liwa eza surprise moko eyaka etango eye okoka okanga ngo te parce que déjà yé. Donc to porter bango rigueur te ezaka ba comédien te pona mokilo chaque jour bato bazokufa na bango kaka na ba domaine nyonso ezokuta na pesco parce que ba comédien bazali est-ce que zo frapper plus na porte na bango. Mais la mort c'est naturel au fait. La mort c'est vraiment naturel. Mutu soka akufi peut-être à bela ki ba comédien pe mingo ba kufi ba bela ki à part pululu alaleka bola muki akala muki sute. Mais les autres là, bakoufi normal, naturel. Ma vie, la mort est naturelle. Donc c'est un peu ça. Bah porter bango regarde que akufaki ponani pourquoi akufaki? Mutako kufate parce que ako kufate alors qu'elle est l'une des âmes na kufate.
faut aka nzambe parce que nzambe ndayebi souffle de vie ya mutu heure nyonso elo oni okoma mutu na heure ni pe na 5 ni ezaka nzambe mais sans ça donc la mort est naturelle pour moi. Mais tout ce que mon Pululu ndenge lobi akufaki donc alaleka bona pongi en fait. Donc ezake asimbaki to kisi to logoni nde selon des news et pandani ezaki na kisi na ye ezaki na tenue na ye. Pululu wana akufa batu nyonso basimba kisi eza kisi na mais eza kisi na ye so akufi na kisi c'est Dieu seul sait bato baolo bakufi na kisi wana so babengi bango siko na baporte bango plainte babi boza ba preuve oyo elakisaka Pululu aza na kisi omoteke bakokanga te nayebi na nga te nga mpe nayokaki Congolais vivaka nayokaki basalaki balobaki. Donc Congolais viva bongo esprit na yekaki na yokaki alobaki mais moi je dirais que Pululu azaki pe musika na ba comédien Pululu azaki attaché na ba comédien te pour éviter de problème malgré éviter ba problème wana ba problème wana landie ti lelo akufa na ye pe à son âme donc c'est un peu ça. Donc quand na kati ya ba comédien wana tozomona ba division ba parti pris en fait. Au moins liwa Pululu bato bando sola na été bato boye bazali donc nous so na message ni koza la pona bande ko na biso ba comédien ou bazana ba parti pris ki mutema mabeza na kati wana. Oui, qui mutema mabenga lelo na yo loba ki mutema be ça fait seulement pas partie seulement ba comédien. Ba comédien et belo mona ona obasola raté. On a obasola de ba créer qui ba créer comment dirais-je ba créer elo on a opé basola raté ba créer lo na ba ce n'est pas dû que le quoi to sola na yote ou quoi matanga na ngate non on comprend akoyeni matanga amoneni na suke on peut s'appeler ba témoignage ngala linga ki mingi kutu acteur na nga bona bo mais en soi quand l'artiste est en vie bande ko sola même pas tu vois. Yando sola même pas ezaki mo ba tiraillement mambwe na kati mais tant que comédien siko akufe comme mpianga ezala nango partout mutu na mutu azapeka na mutu na o comprendre mutu musabi na garder dignité na ko sola na intelligence parce que son intelligence sopanga vu comportement na baïda zala nango na moins que elle me porte rien du tout donc il faut na ça maram nanga bon déjà mais lelo yo ba congolais nyonso bayebi ke balobi ke non baliwa nyonso ewita bapa ba comédien babi beat nango succès za Maman Olive. Maman Olive ndako akoma yesu pas bon mabato. Pourquoi dire n'importe quoi bon? Mona na jour ya matanga ya Pululu na kata morgue. Maman Olive abengisi ba comédien na kinga kati et puis ba comédien ba repris ba zalaki 100%. Et puis mutu moko azanga kité ba 100% ba seki ba bini ba le tandis que ndeko na bango azana morgue e kati wana iloko ni ezana kati wana mais comment c'est les quatre et c'est les cas nango ba comédien ba s'excusa ba réparer pe ba dossier wana tu vois mambango c'est les cas mutu so akufia kufine ato lelo mi pasoli wala mkate lo ba kanzamba intervenir mutu so akufi pourquoi pas tant bon na bakunzi mutu toke na cimetière to tiki mutu na kati ya libu tozongi tozongela wa tozongela na banda kute tozongela maman na bar toke maman na bar to meli moi moko to meli moi bani tu vois pona que to bossa na quoi douleur wane kima poto ke to meli ta mo eloko Pululu bakunda ke non te azaki na mort mais y a pas de problème et ça on a problème te omoni ndezala bona vie ba nous be content ba matanga ba maman na ba comédien ne sans cousin Pululu na to tante Pululu to nièce ne azakina azakita az maman nene moi nene cause de douleur na pas ya mutu wana azakita eka ami na nga to zakina ne ko assister na bobsek na akufi est-ce que pas sûr ba famille ba tikala nango nde ba comédien ba nango non les autres ont news à Sikadadi di Kambala, tu vois. Et ça, et donc, et la mort est naturelle. Donc, tu portes à bateau rigueur. Yo somona muta leli muta pasuki a kati motema. Il faut zaka proche na yo pour ka pasio batika la koyoka. Mais so approche nous te obi aneka ko assister. Ata ma
pinzoli pe kitaka so mo balinga baolela mama na ngai ndeko na ngai esuyo bi anga pe peut-être pe ndeko na nga kotika ngesala nga pe passe oseni oleli. On a le but sans que bolingo ezate yango basobo ça facilement. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mutu bana ba conception na bango. Soki o alingi o te o pa ko linga pe o peut-être c'est pas un problème côté wana. Moi je me dis dans la vie so mutu alingi o te on ne force pas la nature, tu vois. Okolo bateke nga comme mutu alinga nga yo l'accès bolingo linke yé pas lingo non. Au vivre na batu bien te. Moi quand ngane na sala bona slogan vinanga quand tu m'aimes on marche. Si tu m'aimes pas je t'écarte. Nga son écarté mutu na vie nanga na mono mais non ça n'est pas mono te na vie je na makanti nanga na binzambe mutu yo na moni to beta libaku pia nga va mo tema libende ton no moni no moni no mona mupepe. Oui, moi je suis comme ça. Yes, le bito linga benemi na biso. Oui, c'est pour cela que je dis na problème na yote na la na li communauté mais na fundo na panza mais écarté yo donc non sola na yote na yebi yote, je t'occupe même pas. Et l'eau comment te n'occupe parce que na limite quand je te regarde et puis ça m'a posé ça mon parce que ngani na koka na koka va ba rancune te ngam so ça nga mabe na ya na sengi pardon azala ya azale kaza mukola za ndengeni na se ale ki na limbisa tu vois mais ce que so na monique ale ki ngoza impolé à te tu as abu tonde ko ngoza na s'écarter. Et puis je te na binza mais puis on me te mangazo na moni le quoi na moni mu pepe donc kara na obeto kara ki to ko nga kota na maman na sarana te surtout son aboyi mutu na za bon donc eza bon mutu na mutu ayebi mutu nae nda mutu na nga za bon mutu na nga za bon mutu ayebi mutu na au fait. D'accord, les loyaux, tout ça sous la actualité, ma casse de tambola partout, il y a une de Konabiso Dadi, il y a un qui a brusquement, mais à Belaki, mais balobi que non, ve Dadi a Koufina Sida et Bomi et tout. Jamais. A Koufina Sida, Kala Nyon sur le point de publier Sida n'a été. Kala Nyon sont en azeko vivre. Bon, balba était Kana Sida. Kalelo quoi Koufina Sida. Pourquoi le Congolais vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants, trop méchants? Hein? Mutubozaki ne boli ya bobete mama tolo ope sabino a mukolo ba tournage alele comment ya passe. Moi comme les tournages la kena kuta kambala vandi na moyo. Aozela tourna e ma mukolo bandi lelo te mais avant de tourner coca pour les kana scène. Likolo peut être 2000 francs $5 ba pendo ba pesa na tournage. Yo quand c'est tournage on va futa ba $1000. Non? Comédien doit cacher comme il y a $200 non. Mais il venait quand même. Après, les lobos qui avaient la maladie, les Congolais vraiment sont bizarres. Il fait qui 3 bassi en fait. Il n'y a pas de problème à Zamoutou. Le bibi a $5, 3000 francs. Tournage actuellement. Actuellement, on paye le comédien combien? Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème ce qui atikata 12 femmes. Nandeki ke bafuta mamoto comédien lelo ce qui mutatine ti bato poto. Bato poto batindi mbozo tine $1000 caché. De te bande bakala. Acteur na actrice mutuna mutazana caché non. À cause master nanga. Net ans luzolo ndeto ebikana kinbwe abino nana besoin de loin nana besoin boya osani bo pesa nga force ba comment ko se soutenir bango na bango muninga ki azumo appui na moi 500 mene to van na pesa ata moi 80 ata moi 50 na pona asunga nga na tuna ba comment ko se soutenir ba comment ko lingana ba sali union na bango po ba sala témoin ezate ke caché bo. Mais azana ba cop nena ba fan de kambala bandi de loda abandi de longtemps mais siko bat bolo ba bilobela moi ezo simbanga avant ndenge actualité donc fait d'aller à l'équipe vie de l'actualité té à l'équipe vie de l'actualité té nandeni ndenge ozolobela ndenge ba caché azana ba cop na ye ba cop ya nini ya théâtre ba comédien et utaka na ba mabanga en fait mais oui et utaka banga na ba fan na biso ba soutenir biso c'est tout. Mais comparer vie de loin, moi je trouve pas ça bien. On peut pas le comparer parce qu'on a un doyen. Vie de loin, pas ça la bien. De Kambala, pas ça la bien.
D'accord. Le lot tomoni matanga vient na biso dadi e bongani matanga comme le roi fête moko boy. Tomoni visite ya maman Olive aye apesi ba carton ya ba soso, carte baram ya ba poisson donc et comme fête yo to matanga en fait. Non, ils ont fait maman Olive aza non maman mo bien, maman boboto parce que on a koloba que akoma lokola mosungi ya ba comédien. Akoma lokwa c'est l'appui. Quand de balobesika tokoye kamia soki to ana problème maman Olive lembeka Appui yango dadi aluka ki on hôpital et mon quitté. non maman Olive déjà zaki au courant avec déjà au courant makambo wana déjà ba sola na pe déjà on sait ba pesa pe déjà quelque chose pour na ba soin déjà il y a dadi kambala maman Olive déjà zaki au courant en tant que maman déjà soit qui d'ailleurs déjà makambo na soit qui on peut déjà en charge depuis ayebe déjà makambo mais Dieu a décidé autrement. Mais pourquoi pas maman Olive tanga zwaki makambo ya vie de lui en charge atindaki vie de lui en Afrique du Sud mais pourquoi pas ya dadi akoki même pas ko faire voyage dans Lubumbashi pamba pona ba soin abwaki na mama yemo akokite c'est trop dur akokite akokate na ndeni non akokite na mbongo te ah donc bolingo wana ezala kite non on l'a rassuré au fait on l'a rassuré que awa ça allait être mieux et au leka bien ake une opération et simbité ndeko na biso akufaki nani Jani akenaka Afrique du Sud akom na Afrique du Sud mais simbité omoni azongi suna kini malgré voyager ka mati avion pour na malade mais azongi simbité docteur abina au simba ote parce que déjà au bikate omoni attaque na ata campus ezali ba opéra bien Congo en Congo ba opéra ka ba il y a de docteurs professionnels matériel ezala lisute matériel ezali papa ya opération ezali eza kamo ezaki kamo ezali grave makasi vraiment te vraiment makasi ba ko opérer pas ko bika mais na quatre opération muto akufi siko nzambe kanda yebi nyonso wana koloba ke oh maman Olive buena moi je me dis nga kokakotanga kombo na ye na makamba pamba te parce que c'est une grande dame. C'est une grande dame auto koko ta ba futilité te ba comédien ba comme c'est le quoi mninga na bango ba comme c'est le quoi la master na bango et comme non simplicité na ye ba comme na monete ba comme saka na tu vois ba te musu o ba ebi ke maman Olive va beng bango te ba comme maman Olive buena boye ce n'est pas bien matanga bonga na feti parce que maman Olive kaka nda songa ba feti na matanga actuellement na kin matanga zala souté au moins mutasa si matanga wabi na bona nga matanga e umela point na mbongo liesa batu te au moins batu ba la banzala mais elle est là quand même aider ba sosuzali ba bleu ezali batu ba kolia matanga poti entre temps ba c'est la jour e bembe obima po bali yango ça problème ta on a pepa ya mama Sylvie Mapata tant kufela ki mama na et tout le monde maman Olive qui soit pesi ba soso mais ça na ba place où bazo zela maman Olive azo komate donc ye ba donner zaka suka kufi aye donc maman Olive sunga tongo maman Olive tongo bandaka na mobane boso après mariage na maman Olive aspesa batu ba mapangu maman Olive aida batu belé maman Olive régler ba chèque maman Olive adopta batu abanda lelo ta abanzango lelo te ko sunga bato fait abandango lelo ta abandango kala o comprendre abandango kala ko sunga bato ko aider ba journaliste lelo so ba journaliste ba comme kopesa mon valeur na honneur surtout internet c'est grâce à maman Olive bato ndo mona ka TV mais maman Olive YouTube nta valoriser ngo zaye na actuellement nous t'aura souci à l'andabe mission na biso ata la TV ata la internet c'est pas que bato ba négligeable maman na bango tinate mais moi quand même je vais apporter un plus pour bakende ba avancer ba keli boso c'est quelque chose à féliciter donc babi que le so ba ministre il y a eloko kingandi assumer bien parce que ana motema monene tu vois et ça l'intérêt na sima et ça l'intérêt quand même azo sunga tu vois azo sunga biso azo sunga ba comédien azo sunga ba veuve maman Olive aza moi si ya femme d'affaires asala ba faire na ye ba fermer na ye ba blo belé pourquoi bazo nga ko marteler sur comme na le quoi za muninga na bango là vraiment moi je suis contre le genre pareil na contre maman makasi maman Olive a payé $15,000
et puis si trouble là bas comédien Bitumba ba Kofi et tout. Maman Denise to maman Olive. Oui, maman Olive a payé 15 000. Maman Denise a payé 5 000 dollars de nayoki. De comme il y a concurrence moi wana. Matango na mono za concurrence parce que ba tebele mutu na mutana parti na ye, tu vois. Et ça na batumso ba et to comme na maman Denise. Batumso ko to comme na maman Olive. Parce qu'on a suite il y a ba division il y a ba comédien. Oui, maman Olive a sunga déjà. So maman Denise nyakero tu sais que dit ache oya apport, apese ya apport pour na matanga. C'est très bien. Parce que bah tu maman Denise a le colon maman Olive. Moi maman Denise n'a ça la devoir mon nene en sani kokta la oh maman Olive ça parce que maman Olive lelo na besoin na Kinshasa. Ceux qui a bien postulé en leka a vote ba tcha élection en leka pour ba tout mon on peut 100 francs et na liambo maman oye a voter, tu vois. Siko bat bowling parce que maman Denise alanda lokolo moi maman Denise desani ekundami mais maman Olive tchango likolo parce que ba yebi que yim tozala na bango tout le temps ya nga na senga pe maman Denise azala peu plus proche à ba comédien tout le monde déjà un pas à yamba ki ba comédien na biso c'est déjà bon ba féliciter ki initiative wana ya komona eko kosona ba comédien kotuna bango pour ça na bango eloni balingi asaela pour na bango tu vois c'est quelque chose de bien il faut sona ba na peuple pour ebake eloko ni pour gagner motema kongola linga ba flatter kongola linga ba pesa e ba kabela est-ce que yo zo vandi kana bio zo tamola ba osez lote ya kaka congolais na ko ndimo na 12h juste 12h30 aboyo na 12h30 musika na 12h2 minutes awanga nyu kongola bon. Babi maman Denise ne motema makasi motema mabe donc aliko sungate. Non, a motema mabe te maman Denise c'est ka une année mais maman Olive tanga yaki tonto monde yeba maman Olive asala 6 mois bomonaka azwaka bana ba uta na ba est na ba beni kuna asunga tonga école kuna na hôpital. Donc tout le monde a ceux qui docteur na biso o le lozo soutenir pe fali. Donc ba école pour na bana, ba école les alliés. Parce que yo lobby a sali même une année. Pour apprendre. Aïe, est-ce que maman Olive tanga bana ki maman azo ki ba commettre nyonso? Non, azo ki bango nyonso ba monter a étudier qui terrain que non que na terrain glissante na ko fréquenter na nité. Donc la maman Olive déjà a gagné. Kota na de te pese longonya pour déjà gagner cœur à ba comédien. Ko sunga pe il faut ko ta la terrain, ko calculer terrain. Dès il y a vu na so mondori les kawa rien du tout. Il y a Pouloulou, rien du tout. Oh, nan. Ko sunga ko sala don pour na maman Denise ça la ne fils qu'un petit rien. Des fois étudier terrain. Non, ma tanga ya Pouloulou la pesa quelque chose, c'est que au courant té. Mon anate. Et mon anate ba comédien. Il y a maman Olive, il y a maman Olive et Koundé dans maman Olive ça li corona Non, moi je ne suis pas là. Moi je fais pas une concurrence entre les deux dames et tout. Non, ça là concurrence té parce que baza ba autorité. Moi je peux pas marteler sur ça. Tu vois? Moi je dis et ça quoi un journaliste, non peut ça conseille juste que maman Denise pas abandi akobanango tina suka. Moni parce que maman Olive a la raté soit qui problème au besoin pas ba comédien soit qui problème aux pas ngambo ba journaliste a qui ba journaliste bazan nzala a la raté on comprendre on a asala mbala moko besoin na bango directement yonga na lo ba que maman Denise pe akota motema wana ya kusunga lokola bandi yango oza deuxième fois to yoki kasali acte biso nga na yoki $15,000 nde na yoki na confirmé mais yoki 5 000 yoki soki boy mais là moi je n'ai pas de dossier sur ça donc c'est une bonne chose ba continuer ka bon matanga vena biso dadi donc libanda wana nyonso komana comme nango kermesse komela kolia mais mutazana na morgue po yo lobi ke so muta kufi sto kundi mutu après tozonga ka wana to komela quelque chose to bosa na e mais mutazana na morgue to ko bosa ne bongo te ba bosa ni ta na biso ke ko ya chaque jour combien de ko bosa na mutu est-ce que beti de to kuna na butu ba bosa ni te bato bazvandi ba omela na bango omela meli et tout nga au moins siko le congolais
elo ekoma feti ezati so mutu akufi na ye na ye so akufi ata lelo babimisi dadi lelo baleli kana butu wana koma kande azana na se baomila na bango elo moko ezoleka et c'est pas important ba ndomela babiloko elo oni seloni oyebi ke ba comédien musu bazana na ba troisième femme donc lié komika wana donc terrasse komini bangunde wana donc rendez-vous komika wana makamyo so komika wana akekop na yake ya lekina nda kwa se changer ayakuta na troisième femme na wana donc wana ça sukole la vedadité non bazolela kaka mutose kufi on a rien nazo bandela on mutose kufi on a rien à dire de là-dessus à ça kufi d'kamba déjà kenaye. Donc, ça passe. Somme te ko lela vraiment à monter manu mobimba comme toi qui. Yo somme mona muta kufi bat ba osika. Non? Bat ba lela kaka. Ça fait mal. Nous avons même décidé parce que quand on peut tika awa à souffrir, à zanga bonza non na molimo na. Là, on n'a rien à dire. Nous avons moko ayebi. Donc, o azolela ali, o bazo seka. Il est pas au coup fa pekaka so bi bato yo sa fete yo kasi bato yo sa fete batika libanga na mokilio muto tika la wazate ezalo ngai bu ngana kana mbongo ngana zala kabo ngana leki bato nga orgueilleuse ngabo okokufa kaka ato sambeli osambela te o gene te o komandoki okokufa no kaka niti ngana atambola na mvina ngana atambola na vina ngambuna bike na lata na salabu n'a pas cola, n'a ça. Un jour, je veux partir. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien qu'on soit l'orgueil, qu'on soit la babouzo bana, kokomi mona. Donc et là nous avons biso ni so biso to le kalanzera. Le ba kenzamba le la bike nde balobaka batumsu ba kufate. Batumsu ba ko enlever. Donc au moni o bazami balé moko akemo tikal. Le ba kenzamba ba vanessa yo vraiment yo va oketikuna. Moko kufi moko tikal maintenant sans ça. Je sais que Nzela Mobozali, que ce soit standing, Ndengetoza, on va partir. C'est un peu ça. La zone qui a une question à Maman Olive. Tous en comédie la biso pe tolinga pe mingi ve la biso ve gaou aza maladie na qui sango pe gaou so bela et puis la équipe peut confirmer ve na biso zo kemba pour l'instant. Pourquoi pas Maman Olive akekota la ve na biso kuna ve gaou. C'est sûr que déjà dossier wana côté il y a vieux gaou que Maman Olive déjà yokan c'est sûr je suis sûr. Azo réagir te ou ka sauver gawa ki hôpital boye ve Maman Olive ayi wana ba karta ba sosoye ba nini boye pour le moment na minute so ve gaou asana ndako azo bela Maman Olive azo mona te a mona na donc ba benga Maman Olive mikolo na ba bengine chambre froide. Non, moi je suis contre ça. Je suis contre ça. Maman Olive a ça la société est belée à colo ba kenem à 100 cartons, 200 cartons. C'est l'autre côté parce que à moi c'est il y a président honoraire, premier président honoraire ya mboka na biso. Donc ils a problème ta. Ils a problème ta. Il n'y a pas de problème. Viega zobe la météo, pas zobe la abela qui ti sukos. Météo abele tout fali poupa. Donc ils a problème te. Ata Maman Olive a payé 100 000, 200 000 $. Son zamba décidé mta kufa kufani kaka. Maman Olive a famille na bango te pour intervenir. Faut boloba bien. Yo mo lobia que azu solution ya ba comédien. À 100% à 50% à osala. À 50%, pas tout le comédien, pour les comédiens, nous avons visiter la montée. Mais il n'y a pas de problème, nous avons chance. Mais les fils que non, à cause de la montée, mané au tinde à sala pour aza famille mutute, aza maman leke mutute, aza koko mutute, asala on a bonne femme bon on a ya motoki na yemoko. Donc elle n'est pas censée ok na banda kunyo so ba comédien non. Elle fait ce que son cœur lui semble bon. À quoi yabi non, na opé sombo ma pesingati. Tu vois. Et ça par rapport à mutuna mutu. C'est par rapport à mutum to bolingo mutum to bi oh non la ba bazoli la aki alini na ba. Photo senga e. Maman lui va na se. Akodi bo mena na se na liputa. Ayi alongo ma papa avant na sa ya bibi no bandoli la. Première dame et ça là ma côté ni. Tu vois. Et ça là maté.
salamate tosenga donc maman livre sakende ba merci parce que so pe azaki te makamsu pe ngeza la bonté na sens que azo sunga mukie azo pe moi charge ba comédien ta mukie ate agnon sauter mais quand même un tout petit peu appui na et ça peut bien au comment et ça peut bien amiwa ba comédien ba Dubaï asa mambo belé asa les belé mais on n'est pas ici pour parler de ça à tout moment mais je sais que asala est belé il y a beaucoup de témoignages et pas va te belé tout monde moyen kolobezati il y a rien de compliqué ou de parler là-dessus parce que tu vis que ça est belé vraiment ouais tout comme qui na suka mais ça question na suka ezaka juste que message ni ko lancer na ba comédien ba o bazana bazana ki motema mabe ba bazana bakanda bazana ba compte rendre na batu ou asola na boete ou azaboye donc même surtout ina matanga ba vide matanga vene so dadi so ina pourquoi au mona ke ba kiti za boye ba msu ba za boye donc message ni ko lancer. Oui, merci beaucoup. Moi je dirais que bolinga na bolingo eza bien. Kolingana na bolingo anzambe eza bien. Pasteur de la foi tokena prière moko alobaka bi oyo ayiba mobali ya mutu oyo asala mambo mabe oyo alinga batu ba avancer te yo vanda na kapo bokila baninga mbasu yo vanda na kapo bokila baninga malade yo vanda na kapo sa mutu mabe yeba ke c'est le temps répentez-vous tomona ebela ba comédie ba kenda liboso babi nonga na yibaka na sala kama mabe nzamba limbisa ngai o senga pardon pourquoi pas nzamba limbise abi o ko senga pardon te o continuer na comportement mabe bo bandolanda na ka lokwa singa matenge pou andolanda na ka lokwa singa matenge ya on a senga bolingo l'amour couvre une multitude de péchés donc ba comédien bolingana ata soyo lingi muninga te mais ozo cancele mabe na boma et pas ça succès na bokele mbasu na bokele malade na sala bona bo mais yeba ke kanda nzambi zali donc l'amour c'est quelque chose de plus fort bataba kisi ba o umele otobenga bataba kisi ba musicien babenga ba musicien ba bataba kisi mais bon vivre ça ba succès mambo ki malam mais pourquoi pas vous le comédien ba comédien belé akala bazaka lelo mona asombata lupango te azotelenga na kaponi mayele nanu achino mayele teke nazozo mbongo ma peut-être maman lui va pesa ngata mo $5,000 nanga na profiter na kangsata mukemke na lukata mo établissement nanga te au monde comédien na bar homme la masanga zo bina a c'est génite que na star donc ça fait vraiment très mal que Dieu nous aide atika pe otambola makolo que Dieu nous aide comme makolo yango problème te yo pas journaliste otambo ape makolo ya prompte mutu musoko boya so mutu kame asali mo établissement na yemo boye côté l'art et ça les peu grandes filles et ça les peu grands garçons soit combat ba respecter et fille au makam o comprendre idée na idéologie ya kokola na mutu o koli va na mutu kolisi vraiment makali sotala que élégamment tokos makas. Ouais, sur internet comme la souka ya émission na biso donc ba remerciement na ngai na Mamo la Rose donc mutaka ba koleka Jésus Christ donc pour mon fonctionnement kitoko ya CL News na uzonga pa na omena notre commune na partie sous matin donc mutaka ba koleka Jésus Christ imagine donc Mamo la Rose donc fonctionnement kitoko ya CL News donc boye donc ça yo maman. Donc on peut sa parole pas invité na biso donc madame Vanessa donc abwaka mabatne pour alinga toujours ko pesa bamboni babwaka kate bongo te yo linga mabanga te. Merci beaucoup moi je dis un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. On est là pour vous, pour faire du bien, pour vous détendre na ba momonyo parce que bino bozala wana pour nos là et bah publier ni pour botala. Merci à vous, merci à Rokar Messi le mignon garçon babi nulle part ailleurs.
Rokamis les mignons garçons, babi un bon tonton de Milouz. Babi Nzambe, na benga Nzamba Milouz. Merci à toi, de gros coucou à toute la famille Mini. Si je vous aime dans mon cœur, je vous porte ici là. Vous êtes là dans mon cœur. Merci beaucoup à Gabi Panzonku Satalo. Merci à Papi Nzola Meso. Christelle Mamoula Rose, merci merci à Peter Tondingi, un bon tonton de Paris. Peter Tondingi n'a pas babi batwe ba libana F victime obimba na Paris na moni Ginoliak na moni Jonathan na moni Zagalo na moni Bozé Belé na linga binomi na moni Billy Santé Bozé Belé F victime obimba il a fallu pour pas je vous porte là donc allez-y donc bonne chance à vous merci. Ouais, tokomi na suka ya émission na biso Star de Kinshasa donc ndeka na lobai donc émission zo kumba ma Star de Kinshasa na maboko na nga en fait donc mamuna biso Mamoula Rose donc mutaka ba kolega Jésus Christ donc pour moi na fonctionnement qui toko boya CL News donc si même pas Mamoula Rose donc daka yaka ba kolega Jésus Christ donc imagine donc tu es na staff technique na kokoleka kobosa na binote toza na cordon na biso Galois Mayala donc cordon bambo théâtre tozana caméraman ya Nzambe donc JN Jonathan Ngaya caméraman de guerre na esclave na bino za liboso donc général Secret Berry Bompomi donc bo continuer na ko s'abonner bo continuer na ko tchaba j'aime ba commentaire yango ko sala ke biso bandeko na bino ya CL News to continuer toujours ko furi bino ba quelque chose de bon ba actualité ya kitoko. Merci na bino bozolanda biso botikala malamu. Bye. Moye linga yo salela ye o tango yo zana moye linga yo salela ye o kufeza ya solo ungaye betina tempelo tango ifweni ya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami ambadi mame Tivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboya wo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bika yimbidila bika tusakidila fuwe yo yandikele luzo salela tango salela tango peko salela tango salela tango fami ambadi mame ambadi mame ambadi mame kedika mfumwe ya biluso lopandi. Prophétie biblique et comique au Kisama. Lengela tango na yo.